doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas Mate Fayulu. Mate Fayulu aboma. Mate Fayulu. Abampiaka na yezo landa ye. Mate Fayulu yewan. Fayulu. Fayulu. Nabiampaka na ye, nabampiaka na ye. Fayulu nabampiaka na ye. Salut et bienvenue sur Ekleboa Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a Lelo Izali version, il y a la musique Oyo Toko Lobela, Corneille Nanga, Oyo Azalaki, ancien président, il y a Seni, Boyebike, Akoma Biloba Loba. Azali Koko c'est là Félix Antoine Tshisekedi que alingaki ko bomaye yango wana akeina exil Corneille Nanga tozali ko yebisa oke ngunda na yo oyo zo kuluka ba pesa yo okozwa yango te parce que exilé politique depuis Félix Antoine Tshisekedi azwa pouvoir bazalaka lisusu te et puis na ebité Félix Antoine Tshisekedi na pouvoir na ye abomaka batu te oyo ozoloba wana ezali yo moko ozo créer masolo na yo mais lelo nazali koyebisa bino chers internautes, chers téléspectateurs, ezali la dernière fois na lobela masolo nanga yango wana tibino en témoin pour na yebisa bino que à compter de ces jours dorénavant Boki Pakalisusu Nangate, Azali aventurier, Azali Tintin Congo Mbumbulu. Donc, mon année suite, il y a interview naie ou ya Salaki na France 24. Toko tche la binope, tozali ko décortiquer ngo pour comprendre que Nanga mutu ezo sala sou bien te. Nanga mutu ezo sala sou bien te. Il a raté l'occasion de se taire. Moi, à sa place, j'aurais honte. Nanga boyebi soki mutu azoloba et belé likamoko ezana importance soute. Ezana tinate. Ezana ti mutu moko bagar bo bandaka bagar siko azoloba loba koswana donc alingi bagarte. Nanga na yebisi bino lisusu azali aventurier. Bolanda kaye lisusu te. Donc tozali na tina ba maloba na wana te. Parce que na félicité journaliste à France 24 a posé ki ba question o penza soki zalaki penza makambu o ya lobaka ezali ya solo occasion yango wana ngo crever l'abcès. Occasion yango wana penza alingaki koloba batutu ba comprendre mais abandela kaka. O bakor ezalaki bakor yango toyebi yango te, tomona yango te. Soki bakor ezalaki ndanga tango bayebi so ezalaki présent Seni basali yo accord. Soko ezalaki ta o démissionnaki te ponani. O bandaki ko banga Kanambe. Kanambe ndeta bomaka, yango wana bobanda o banga ineti Félix Antoine Tshisekedi akosi démocratie, yango wana bokomi komona liberté d'expression et communauté libertinage. Yo so pezo ezalaki mutu moko bo mutu esalaka. Yo za présent Seni. Olobaki monte wana. Il fallait le bango Erwana ou bien il fallait démissionner. Balingaka ko proclamer ba résultat présent Seni a démissionné. Pourquoi ça la kangote? Lelo ozali ko yebo yebisa biso bakor. To ça na bakor wana ni na minito. Na ki lelo yozo yebisa biso na ki kala, na ki lelo siko vraiment est-ce que biso tozali ne sengote to so présent neti Félix Antoine Tshisekedi. Tout ça ne sengo. Et puis accord yozo loba accord batutu ba yebi yango eza secret
accord badutu bayebi yango au monde entier eza secrété pour na biso. Président Fachi boyebi ki tango azwaki pouvoir. Président Fachi azalaki na majorité parlementaire te. Azalaki na majorité na parlementaire. Parce qu'à partir de Félix Antoine Tshisekedi, ba Congolais va comprendre ndenge fonctionnement ya politique et kendaka. Donc ce que la majorité te bato babimisaki donc premier ministre abimaki na côté FCC. Accord oyo biso to yebi. Donc na place oyo il fallait cohabitation salema. Et ya ko salama coalition accord au biso to yebi. Oyo biso ezakutu secrétaire. Ezali accord moko ya gouvernance. Oyo ke olie siko masole zalake na marque ngoro zala donc cohabitation premier ministre Makamususu donc Félix donc mayele tellement zala nango donc te Félix awiti musika po batu mususu bazo mona Makamususu netili seki Félix awiti musika yango na zolo bake il faut tout ça la livre ya pouvoir à Félix na esika ya cohabitation coalition et ko salema accord ango yango na bayokani bon tala ndenge biso toza boye biso toza majorité te ngande na za président tala po na intérêt mboka to sala ke to kabula ba ministère to yokana to kabula to sangana yango na accord yo siko nanga ndenge ozawana ngo yebisa biso nini. Bon accord ezalaki oui makamutu oui siko ya biso nini na minute yozolo na biso na kilelo siko biso to sa accord na nini biso tozo préparer siko deuxième mandat président Félix Antoine Tshisekedi abaka ngona ndemo ya pepele banda mukile banda donc ako baka ngo donc yozo expliquer biso ba makamoko ya antiquité soko ya moyen âge soko ya l'âge de pierre taillé toko sa nango ni na minute soko yo ozalaki mobile ya solo tango yo monike accord moko ezala contracté fallait démissionner. Ou bien il fallait le bango ke bonabo. Ozo le bel le tananga, ozo aventure ko sakanate. Mbombulu tento au Congo. Charlot. Ozo yebsepso ba makamoko boye, inasiko toza nango ata na besoin te toza pe na tina ko yebango te nanga zali mission suka o ngai na tiba to témoin na zo expliquer ba po ba to ba comprendre que nanga azana kiol na mutu. N'importe quoi. Pour te continuer, te marquer pause, te kota, na ba news na biso ya arep ezali parti politique au babeng agissons pour la République. Autorité morale initiateur nango ezali maître Guy Luando Mboyo, ministre d'État, ministre ya aménagement du territoire. Donc restez connectés sur Cléboa original. On revient tout de suite. Agissons pour la République. À nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Na ba news na biso ya rep o ezali parti politique o biso tozali na kati na masananga Louis Blaise Londolé Lokoy tozali ba fasciste par conviction mais parti politique na biso ezali arep o ya Guy Luando Mboyo ministre d'État ministre aménagement du territoire na kati ya ba news na biso ya rep tozali na news kaka moko toko pesa bino toko lakisa bino ke Maître Guy Luando Mboyo a lancé qui dialogue au haut niveau sur l'affectation des terres, droit, climat et puis conservation na RDC et na kati ya bassin Congo na kati na Congo na biso et salamaki le 17 octobre na hôtel du fleuve au bomoni na ba photo na Tchelibino donc maître Guy Luando Mboyo initiateur ya rep oyazali ministre d'État ministre aménagement du territoire à lancaki dialogue oyo vraiment à haut niveau oyazalaki sur l'affectation de terres le droit le climat et la conservation en RDC et dans le bassin du Congo. Donc, Salamaki Ndengenapsibino na Hôtel du Fleuve le 17 octobre dernier. Donc, Botala Bino Moro na ba image Ndenge Elekaki Kuna na
aux têtes du fleuve. Des dialogues de haut niveau sur l'affectation des espaces, des droits, les climats et la conservation de la biodiversité en République démocratique du Congo et dans le bassin du Congo, dont nous avons le privilège de lancer des travaux aujourd'hui, constitue une preuve supplémentaire, s'il en fallait encore une, de l'attention particulière de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, a toujours accordé au secteur de l'aménagement du territoire, vecteur du développement socio-économique de notre pays et pilier de la stratégie cadre nationale de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts en cible RED+. Tout en souhaitant le succès à ces assises, je déclare ouvert les travaux du dialogue de haut niveau sur l'affectation de l'espace, les droits, les climats et la conservation de la biodiversité en République démocratique du Congo et du bassin du Congo. Bino Morboiti Kolanda, oui, les cas qui sont tête du fleuve Sika, donc lancement on est salamaki par maître Guilo Andomboyo, boyebi maître Guilo Andomboyo azali ministre oyo nakati ya gouvernement ya Samalukonde de 2. Bazali ko tiamote mais puis oyo confiance à makasi ezali na président de la République parce que asalaka musalamo malamo donc wana ezali news oyo to pesaki bino nakati ya ba news na biso RP donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Martin Fayulu, abampiaka na ye ezolanda ye. Martin Fayulu ye wana. Fayulu nabiampaka na ye, nabampiaka na ye. Fayulu nabampiaka na ye. Sikoyo tozongeli sujet na biso tozali kolobela Corneille Nanga azalaki ex président ya Seni oyo akomi koloba bilobela neti kiol donc na yebisi bino na tibino na témoin émission asuka oyo tokoloba parce que toye vraiment komona ke Nanga mutu ezosala bien te donc azoya na ye bazotinda ye azobima na ye mais donc vraiment journaliste à 6e ael parce que ceux qui penza masolo ezalaki oyo ye azoloba soki bakor ezalaki mbele bakor ngoti lelo tomonate bimisa abimisaka te donc Nanga komi koloba bilobela donc eza na tina tolanda ye te accord oyo biso toyebi ezali accord na place ya cohabitation coalition esalemaki boyoka bino moko occasion oyo bapesaki Nanga na journaliste wana penza azalaki vraiment clair na ba question na yalobi ke yo lobaka accord ezali siko yebisa biso accord ngo ezalaki ndenge ni et puis nani a gagné na élection boyoka bino moko question et puis boyoka réponse oyo Nanga apesaki pour comprendre que Nanga to landa kaye lisusu te Nanga mutu ezali ko sala malamu lisusu te.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Il n'a pas été rendu public. Vous avez affirmé que vous en êtes l'un des rédacteurs. Que dit cet accord? Est-ce que il dit que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se mettent d'accord pour partager le pouvoir, alors que d'après la CENCO, d'après beaucoup de pays occidentaux, l'élection n'a pas été gagnée par Félix Tshisekedi, mais par Martin Fayulu? Donc, ne revenons pas sur là. Je pense que ce n'est pas opportun de revenir sur la question de qui a gagné. Parce que de toute façon, la CENI a annoncé les résultats provisoires et les résultats définitifs ont été annoncés par la Cour constitutionnelle. Bandeko ya monde entier, bandeko ya Congo, yaya, tala esika, bana na biso, bandeko na biso, bayaya, baleki na biso, babandaki koyekola. Ah, ezaki poubelle, ezaki foulou, dino mo botal. Homme, yaba étudiant, le quoi poubelle. Sola masuba, okoko sipotete. Esika ba étudiant ba otanga, na inikin. Oh, université, et beba. Mais, quand Moïse, aïe, abeti nzete, Moïse yeyo Fati Beton, Fati azana souci, il y a avenir, il y a peuple congolais. Ba étudier batanga na condition ya malamu. Botala sikoyo, ndenge ba homme ya ba étudier komi. Boke! Ba étudier, bazi, pema, bazi, souffle, yaya, Fati Beton. Asuki kana obongisa kobongisa la ba étudier place à otanga te yaya abakisa li bango lisusu transport ba bis ya luxe climatisé yaya tika tembe Fati Beton azo sala musala Congo oye botuna ngulu ba jaloux. Bilo Moroboitu ko landa, donc journaliste, on a posé question. Accord en gros bezala ki sikoyo olobaki ke président de la République Fati Beton a gagné élection te sikoyo nani a gagné élection. Beaucoup réponse na et comme oh non aussi to rozongela te na rozongela te aussi donc Seni et proclama qui donc président de la République Fati Beton président donc bon siko ba proclama qui est président siko yo ozoro loba siko en point siko ba tuni ona na gagner et puis bon moni siko ke o bato ba ka Fati bato ba Fayulu la gagner na 65%. Bon moni vraiment que ezalo kutape kokeki ko salema jamais siko so que ça penza de ceux qui ont Fayulu a gagné, mais ndanga lobit. Donc nanga azolo babi lobela, donc aza abimi zoba, donc soba tourner avec précision, azo répondre neti mutali boma. Donc vraiment, na mon penza parti nanga, donc pose waka li boma, donc ce qu'on a volonté aux li boma. To marqué pause na biso ya mi balé cette fois-ci ezali pub ya ba partenaire na biso, donc restez connectés sur Ekleboa original. On revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
na ye na Mambo Galaxy na côté poisson tala mbisi mbisi pe ya mwana te aza minere te aza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azu vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
Martin Fayulu. Martin Fayulu aboma. Martin Fayulu. Abampiaka na ye zolanda ye. Martin Fayulu ye wana. Fayulu. Nabiampaka na ye, nabampiaka na ye. Fayulu nabampiaka na ye. Merci naba partenaire Nabino Oyoboyebi toujours bazalaka nabiso bazali na confiance nabiso na ebsaka bino bazwa espace pour na collecte publicité na bango moyennant quelque chose ezali ndenge na bango ba edaka chaîne nabiso et puis tozali ko senga na bino bato botala nabiso soki bolingi ko aider chaîne bo hésiter te donc vraiment tozali na ba possibilité beli vraiment donc PayPal donc bo bengi biso vraiment toko zala na esengo mingi tozwa ba aide na bino donc vraiment bino moko bo witi kolanda nanga na émission o tozali ko yepsa bino nanga na yepsi bino à compter de ces jours dorénavant que nanga il faut bo kipaka ili susute et puis boyeba ke ngai na kosalaka susu émission mon côté pona nanga parce que za Charlot aventurier Tinton Congo Mbumbulu parce que il fallait loba donc elengi na kanisi donc elenga kolega kana ba France 24 obite que télévision na radio zali mbeli ya minu mibale soki oyebi koloba te oke kuna o revese monde o revese donc buzo baba zo tuna osikoyo bon siko nana ganyaki ona to kozongela makambo wana te to publiaki déjà président de la République donc siko président de la République muto ganyaki siko yo zo zongela ba makambo wana na ba koro ezanga tina oyo kutu eyebani te accord biso to yebe ezali secrétaire accord oyo na esika ya cohabitation président de la République ba yokanaki na FCC pour basala masolo et comme coalition accord yangwana accord muso ezati so bozala na accord muso yonanga ti lelo bobisango te pona bilobela moni mutu soki azoloba loba trop ezali na tina moko te bolandaka yangwana lelo nanga na kokipaka susu makamba nanga te parce que na moni penza ke nanga na kaniseka ko ekoloba penza makambo ya solo na journaliste wana kutu kwa rapport za professionnel mais abaya nanga donc moni penza ke nanga za kiol nanga za kiol soki bazotinda eme mutu ngo bozotinda mayele za penza belete donc loba makambu ya nini élément nouveau ezate donc azoloba nekaka makambu o ya kala o ezanga tina donc vraiment na sengi na bino bokipaka lisusu nanga atamukete et puis na minute oyo na kilelo soki pe accord ngo ezalaki to sepeli accord ezalaki pour epesa président de la République masolo donc président de la République ezali neti nzambe mutatinda ye a koma na masolo ya président de la République na Congo a sauva mboka na biso donc soko accord ezaki oui ezali bien accord esalamaki bon président de la République to sepelaki ne nzambe mutatinda ya accord ezape accord ezate wana eza ba masolo a lokuta soko accord ezaki fallait le battre n'importe quoi nanga donc na sengi na bino bokipe nanga te nanga za Charlot aventurier et le komora olobeza te talaka banda koloba toujours la même chose élément nouveau ezalaka te et le komora malonga ezalaka te donc vraiment yango wana lelo na tenaki vraiment pour na sukisa na nanga na kwa kotika ete na chibino en témoin bomoni ke nanga azali na eloko moko kutu ya kolobaka te nanga c'est un aventurier donc ya kosakana te donc tokomi na suka ya émission na biso boyebi kandenge na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. So tokomi na suka base totika gango jamais te respectera base bangonde mutu bazalaka wana ba panzaka be mission basalaka nyoso tout que 5 minutes avec César Ngadi ezala. Mais avant to banda ba remerciement na biso nazali ko passer message na bato bazali na Kisasa artiste engagé César Loboko Omo on a benga Omo César Loboko azali vraiment sima ya président de la République akendaka ba réunion awa pona mboka ya UDPS donc azali ba musicien oyo bazali sima président de la République azali le 26 na hôtel Pullman donc botalaka Nduli sa poto ayena Kisasa a signé Pullman. Donc salamana luté parce que Pullman ezaka ba mission bazaka na king mais ya 8 poto donc a signé Pullman donc to sengina bino bozala wana parce azali artiste engagé na ndenga malamu oyo sima ya président de la République azali kuna donc vraiment na sengina bino nyostu boche maboko
bokende kotala kobina mosenge ekotoka donc le 26 ezali jeudi toyebi ke ekoleka bien donc César Loboko mosenge ya ye ratarate donc na sengi na bino nyonso to bozali na kisasa bokende ko chama boko na artiste musicien César Loboko le 26 na Hôtel Pullman. Éviter le marche le 26. C'est un mot. Le 26 jeudi, Pullman, dans la concept Yassika avec ses amis. À bientôt. Le 26, hein? 26. Et puis après le 26, le 28, avec la monarchie Nishigo avec moi-même, la bande de Boulanga. Mais toi, puis dans le 26, il y a grand prêteur avec Pullman. Et bon, on est avec Soulaye. Voilà. On est avec Papa de Molo. Molokai. Donc le 26, le 28. Le 26, le 28. Voilà. Deux dates. Le prince Mosenge. Kolo Loketo. Bino Bokosa. Bino Bokosa. Loketo. Bandeko ya monde entier, bandeko ya Congo, yaya, tala esika, bana na biso, bandeko na biso, bayaya, baleki na biso, babandaki koyekola. Ezaki poubelle, ezaki fulu, bino mo botal. Homme, ya ba étudiant, lokwa poubelle. Sola masuba, okoko sipotete. Esika ba étudiant ba otanga na inikin. Université et beba. Mais tango Moïse aye abeti nzete. Moïse yeyo. Fati Beton. Fati azana souci ya avenir ya peuple congolais. Ba étudiant batanga na condition ya malamu. Botala sikoyo ndenge ba homme ya ba étudiant komi boke ba étudiant bazi pema bazi souffle yaya Fati Beton asuki kana kobongisa ba étudiant place à otanga te yaya abakiseli bango lisusu transport ba bis ya luxe climatisé yaya tika tembe Fati Beton azosala musala Congo oye botuna ngulu bajalou. Donc siko tokoti na kati ya ba remerciement na biso ndeka boyebi to bandaka na honorable Jean Moutala na Londres na moi sina merci na nyoso tout bosala rapport na 5 minutes avec ses engagés José Kanoki Kakamene, Maître Wera Mukuna, Maître Rajamoule na Londres, merci na nyoso tout, bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Maria la beauté naturelle, merci na nyoso tout na Londres, bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Jano Matundu, na mwasi na ye na Londres, Jano Matundu, merci na nyoso tout, bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, toke na kati Espagne, pour na repesa Beloti Mavungu, vrai chéri, na ndenga mukete Beloti Mavungu, merci na nyoso tout, bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya Suède pour na sa fidèle de fidèle Thérèse Kamani, petite sœur propre Thérèse Kamani, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tozongi na kati ya Paris pour na Sandra Nzoka, petite sœur propre Sandra Nzoka, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya Bella na Bruxelles pour na Poutou de Yalola
Poutou de Alola, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engadi. Chai Mukenge Chai Wabalengela, Nakacha Paris, Chai Mukenge Chai Wabalengela, mon voisin, na maman Nabiso Chala, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engadi. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très très propre Fifi Filofaria, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke isiko na kati Afrique, vous voyez qu'Afrique, méga ezalaka kosomba, donc nazalaka vraiment très touché na bato balandara biso na kati Afrique tokei na Namibie pour na repesa Babi Lumumba petit frère propre Babi Lumumba merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec ses engadi tokei na kati Bundes na Aken pour na repesa mama na biso mapasa mbombo mama na biso mapasa mbombo na mobali na ye na kati Aken merci na nyoso tout bosala rapport na 5 minutes avec ses engato zonglisu na kati à Bruxelles pour na kopesa maman na biso Nancy elle va se reconnaître maman na biso Nancy merci na nyoso tout bosala rapport na 5 minutes avec ses engato zongi na kati para pour na kopesa petit na ngai donc wana zali leki na ngai Eric Londolé leki na ngai Eric Londolé Obi solo ana ya Jésus devant micro-ondes donc na lela on mabe mais a dit Londolé à Boudar le solo à mon année toko sara donc Eric Londolé yé penza za la kasima et à président de la République azali fasciste donc merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engadi pesa madame Naombote li passa donc madame Eric Londolé merci vraiment na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi et JDD Fer et JDD Fer, JDD Fer, merci na surtout au salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Sikoyo Tokei na Kati ya Canada pour na repesa donc Fina Mokonji la plus belle voix de 5 minutes avec César Ngadi Fina Mokonji merci na surtout au salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Jérémy Moukuna, petit frère propre, merci na bémission na EP, na surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engrais de Bobito qui sera toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba, na kata Paris Jean-Paul Djamba, merci na émission na Parlons Santé. Na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. Mate Fayulu Aboma Mate Fayulu Abampiaka na ye zolanda ye Mate Fayulu yewan Fayulu Nabiampaka na ye Nabampiaka na ye Fayulu Nabampiaka na ye On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai,